ezali nga mama Vero na leka ki lelo pona kotatola o nzamba sali kati na bomo na ngai na passé presque 13 ans ya insomnie na bandi ko souffrir problème à insomnie depuis 1999 tito komi na 2013 na komu ko ya awa na église à papa Miko à partir mois de novembre na komu ko mona changement en tout cas nde nazo koloba bo nzamba kangolinga nazaki kolala pongite koyoka na matoyi okomona lokolo ezali masolo nazali ko rencontrer bino babiloko vraiment ya solo o nzamba sali miracle na bomo na ngai donc nakomi kolala pongi lokola bébé nazali ko kumisa susu nzambe na parce que durant problème ya problème nazaki nango ya insomnie pendant 13 ans. Il y a eu aussi un moment qui école il y a auto-école malgré maladie on a zaki nangwa insomnie muto ala la kate nazo qui peut permis nanga muto ala la kate na bana ki ko conduire mais na la kate ko kana lisolo zali koyo ka bezali makamba molimo avant comprendre ngo foko ta na alliance ndeka papa zali ko bana biso ke foko ta siko na alliance donc nzambe wana sali mnene kati na bomo ina ngai et puis nazala ki condamné na koki ko bala te na yeba kite mais ko kati na o esika ko ka ezali maloba na nzambe o ezali koka o ezali maloba o nzamba tie pa mosali na e passer Miko Bachika mapa moto l'homme de feu et que na nzela na l'homme du jour na e ko funga mamisu na e ko mona nde na témoignage na nga même na pesa ki verset o nzamba pesa ki ngai o nzamba parler nga lisusu mingi akoko bana bana nzambe likona likambo etali aveuglement photo senga vraiment que nzambe afungula biso misu to banda ko monaka nga monde na li awa nazali témoin pe nzamba parler nga kat na Luc na verset 24 nzamba zo parler biso lisolo sur le chemin de Maús azali kotali sabiso lolenge nini les deux disciples bazali kotambola alors Jésus akipe na bango pe lokola tuni bozo ko discuter nini mais bazali komona Yesu te la Bible me dit que tango bazali komona Jésus abina bango que homme est sans intelligence là à croire ce que les prophètes ont dit abi est-ce qu'il fallait pas que moi na moto akufa pe akota na gloire na ye alors Bible le temps bafanda ki na mesa azwa ki lipa tant azwa ki lipa na pesi bango tant kaka pesi bango lipa misu na bango pe fungwa making bande konga pe na zi grâce wana o ba disciple bazwaki na ekati na o esika na kuta na ophtalmologue o azali passer Miko Bachika na nzela na ye na lie parole o ezali mapa ya moto o ezali loba o ezali ye moko Yesu Masia alors na yambili loba wana iloba na tango kana zwi yango e fongolinga misu na komi komona makambo na banaki ko comprendre tena bomo ina ngai na komi ko comprendre makambo mike o nga na yeba kite alors nde na lobai kaka kinazala ki condamné na célibat ne yeba te kinazala ki condamné oui effectivement parce que tant tozala ki kokola disons on a le vraiment papa ça qui na basimi balé na moi si mon kapota ki basimi tano mais pas maman nga bota ki moi si moko bongo mitano babali mutu abala bango azate papa so principe na ezala ki mutu so ko awaya ko bala moi na ko pesela ye mbongo te yezala ki zwa kaka kende na ye soko zwie kaka ko bana bino ko bota ye problème na abaki azaka na posa ya bana prévenez que un jour grande sœur na nga so ki problème na ndaku na mobali na ye tango ye na ndaku alobi na yo mwinga zaka na posa na bino alors so ki yatika na yo menazaka na posa na yo na bana na ngai donc yelo connaît vraiment zaki to ko bala te photo zala kaka esika wana témoignage na mususu nzamba salinga suya minene nde tolobi kaka nde tozo pa ophtalmologue awa ba révélation mingi tozo to ebaka makato ebaka utilité na ngote makamusu nzamba la kisa oyeba te mais tongo zali ko bondela tango yeko lia mapa moto na nzela mapa moto mayele ko fungwama bando comprendre makambu alors témoignage musu na ngana lobaki ke nazaki konda na koyiko bota te wadi asina bota bana ngami balé nazaki na problème toujours à bas ventre e ba salinga radio ba eko mona médecin za ko sala nga radio wana lobi na nga madame ozana problème ako bota ngana bité na zana bana médecin lobi na nga mais non c'est pas possible koyiko zana bana te abengi docteur mususu aye alobi na etala ka mwana mwasi oyo mwana mwasi alobi kazana bana est-ce que na kana koyiko zana bana parce que ba mona ki ba trompe na ngezala ki vraiment na lizita donc c'est-à-dire ba kanga ngoma zita ba trompe na ngai aboko yiko bota ten mususu lobi ke non ezaka kamoko inen ezaka déjà mutu déjà bota na problème wana déjà mutu déjà donc ezaka eyaka prêter comment ça se fait que déjà c'est aboti bon siko ka oyeye alors ba sala ki nga opération wana ngana mona okaka ndenge wana nde tozwa ka papa passer Miko Bachika awa mokolo moko nazali ko bondela to nazali ko bondela na mona nzamba lekisili nga sena onengeleka ki na hôpital nde seigneur azolo bana ngai ke ozala ki même konda loko ki ko bota te mais na sala o grâce yo bota
yango na yebisi ndeko na ngai tokangama na nzambe nzambe amiko bachika aza nzamba solo nga na ye apona kosala siloga te na ye pe a te pona kosala soki eloko nini me na ye kokumisa nzambe oyo azali kosala kati na miko bachika na ye koloba eloko moko bapasera mabe ya lokuta bazali pe bele me tobosana te ke parmi les faux ya aussi les vrais na ye kotatola nzambe amiko bachika oyo akangoli nga na insomnie pendant 13 ans akangoli nga na insomnie azalaki na esengo te ntongo na ye kati na oyo esika eloko liboso nazwaki ezalaki sengo na kuma kine sengo na bomo ina ngai petonga na kati na oesika na elaki na ngai eloko mususu te kaka nzama kango nga na insomnie mi akango ka na insomnie te apesi nga libala pe a part libala na yeba kita apesi nga susu bilengi na vana ndako libala mbula na mbula na yeba kindeki mwasa okaka plaisir te na okaka o plaisir na sango na ko découvrir ngo siko tala ka makamba vie kadi makamba tonto kadi ya makamba sala nzoka kanganga makamba bien mama ya okutu na ngoshande sous place ndenge nini makambo nga na kuti ya bien awa na kende lususu wapi o nzambo afungoli nga miso akomukolakisa nga baba chose caché o nga na yeba kite na komi coup sur coup naza susu aveugle te parce que na komi komona na le lipa ya moto na le lipa nzambo afungoli nga miso na komi komona donc wana nga na lobaka ke tokanga na nzambe wana nga na continuer toujours kanga na nzambe wana pe na ngana confirmer ba na nzambe ke na sabino ne ko tatola ke pasteur Miko Bachika azali vraiment pasteur ya solo na nzamba sala kinga grâce asala kinga grâce ala kisinga CV a pasteur Miko Bachika alors so li ko mona CV a pasteur Miko Bachika kene ko tala tanga yango kene ko tanga ngo na like 4 18 à 19 okekuta CV a pasteur Miko Bachika ya sabino ke nzamba zo sala minene nzamba zo sala minene ozo le kamale na bato yango na temi na liboso apona kopambole pona kokumisa ye pe na yebi eloko eko kabolanga na nzambe wana te nzamba Miko Bachika apprendre mes au combat et mes doigts à la bataille donc tant bazali koya nga kusi ku na zomona otambola su ya kotatonete donc tant bazali ko nga pe na tindi ku donc wana kumisi nzambe wana zaki nango kaka